Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifiant de mon corps en cas de rechute. Alina kana bondela kailo kola bébé et moi. Et qu'il a monena pesa kinga ngumia suayeteo. Parce que nous tourna ye pete lo kola na malemba. Kolina na ya diama. Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV. Ya poli papa, betali nyomo sa mazamba. Ya poli papa, betali soloa ni mazamba. Sofa. Et c'est ngoko ndenge to sangani boye to vivre ambiance ensemble. Kaka se kono kolo yango. Bana poto s'il vous plaît. Oui, mais idéologie à poto, photo Joël Mbetenge. Pourquoi date historique pour la mort les 13 août. Ils ont événement. Alors, nous avons bana poto tout s'il vous plaît. Bande Bina, oui, musique au nom de Bina, oui, Bina, c'est la piste. N'est-ce pas des années en face à eux. Ils ont 51e anniversaire. Le bien âge n'a été. Vieux à la 51 ans. Mais ça, Bamboula nenga banda. Banda Robeta Ndoule a sali 51 ans. Alors, Bandoule man, bateau de la musique, tu dois soutenir grand frère, grand prêtre. Yaza Bena Moutou a contribué à mingi la musique nabiso. Bateau va sala bonheur. Na honneur la musique nabiso congolais, s'il vous plaît. Kota Guidar, Popo Lipo, toujours. Grand frère Popo Lipo. Car ne yase kaka. Alors, bagelo côté. Bandego sala nga plaisir de soutenir vieux. Po. Tolingara vivant, aimons-nous vivants s'il vous plaît. C'est très capital. Bolek se bolingola bino le 13 août boy to soutenir. Banaki Bobo, le président Papi Onokoko, nengo mesana, ko sensibiliser batu. Yo na yebi tango matana piste pesa toujours ba 500. L'homme du moment. Merci. On a invité bino tout boya le 13 août. Boya biso tout sangana kuna le 13 août année prochaine année oyo s'il vous plaît. Donc moi tozo banda le 13 tu vas te soutenir vient na biso. En tout cas vieux encore une fois nga petit lotal na tika rabinote yo asamisa ngate vieux. Nengi na mesana toujours grand prêtre Popolipo Beniko. Nandela mino. Ah ya vraiment merci. Vous me le payez grand frère Nandoule. Vous me le payez 51 ans. En tout cas ba cinquantaine ba na tout o bozala ba 50 ans. Oyo ba cinquantaine, o ba sali demi-siècle s'il vous plaît. Boya, bo soutenir grand frère. Mermas kozangate, na to sala reportage, il y a 50 ans anniversaire na s'il vous plaît. Boya soutenir grand frère. Encore une fois, merci ba melomana, to soutenir frère. Merci. Voilà bandeko kaka ndenge kolo musique yemoko Joël Mbetenge alobi. Ndenge Xavier. Voilà, donc en tout cas boya ebele. Jos Mundele, nazo compté na yo, talagaka. Te compté la bata poto tout. Jos en premier. Merci. Merci grand frère. Na kozela bino tout quoi, tellement pe boliki ebele, na ko tanga bat nyoso te. Maintenant na kozela bino tout, boya to fêter ensemble. Na bini sabino ko ndenge na mesala obini sabino. Ouais, voilà. Edino, yoza fin. Utaliki ozate, ozasuka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifiant de mon corps en cas de rechute. Alina kana bondela kailo kola bébé et moi. Et qu'il a monena pesa kinga ngumia suayeteo. Parce que nous tourna ye pete lo kola na malemba. Kolina na ya diama. Gisele Umba. Kolina na ya diama.
la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Bonjour et bonsoir na balandino surtout Oyo Bozolanda biso sur Diamant Noir TV. Peuple congolais de partout bandeko, merci Nabino pour la patience, fidélité toujours na kati ya antenne Nabino ya liberté d'expression et d'opinion. Ndenge bato belé bosenga ki biso boloba ki to yamba lisusu les grands artistes o na biso na kombo ya bino mo boyebi ya lipo popo lipo Bango Kabongo, merci la bidonne surtout au boza de partout vraiment oyo to yamba qui la fois passée nde tozui li susu lelo li baku ya koyamba yepo toso la penda na oyo to tuna kite to kotuna yango lelo na boke binyo surtout. Bonjour ya poli papa popolipo bonjour boni santé na yo bande ko baza kolanda yo et dino image ba image fungwama pour Toyambi, les grands artistes. Ouais, bonjour maman Gisèle. Ndega na lobaka, tozakaka. Jambazo batela, bisuka pe mbamba na mokili, tozakaka. Mama na mokili, to lelo te biso tozakaka. Tozali kaka. Santé ça bien pour. Santé na bien, tant que jambazo batela. Ba préparatif ya 51e anniversaire ya carrière na yo ezokende. Ouais, jusque là, on a un programme parce qu'il faut tout ça la même temps mois de répétition. Bien sûr qu'il y a banze au mingi to beta kango déjà na groupe nanga ini na salawana to beta kango. Mais le cas to yamba papaya, on a bien saki. Donc il faut tout ça la mois répétition quand même pour ils la mois ordonné hein. Ah oui. Ala kaka. Ils ali boma to baye boy bazo bati to ke de wa to yo kanini. Et donc on a combat été ba ko benga benganga vieux on est bien vieux comment on intel boy so mettre na YouTube au bet na bibi santé mon ngam ko boy vieux en tout cas na ko yana ko yemba tous on est comme na ba désordre mo boy oh là là ba on dirait ngam organiser bikamote ngaite organiser parce que ba bi keza oza grand oza parmi ba grand donc tant osai lo muno sa linginga pe fona za la place nangi ko za la wapi na ko ya banga ba sauter ba ya beba ouais beba il faut qu'on présente tu le comment il y a propre en plus c'est ça 10e t 20e t 15e t mais 50e waouh ça là moi sérieux oui oui tu as ndego so ba biseto linga kozela vocabulaire mona ko déjà ngana mutu nanga nazomona déjà ndenge nini ezaleli po nazomona dia ba grand barozala donc ezali kamoko vraiment siko zoe komika mutayenga pe bon pe ngape diamant na sa nzembo la ngape na royemba kolinda nga ya diamant quasi eza nzembo kaka donc vraiment pour ça la moi ordonné oui na osenga ba organisateur ba ça tia penda moi mutu moko ya ko gérer likambo na ko ngala za artiste ngala za Argentine ba leki nyo sommet moi bo ezate ça ko lekela na marque wana te il faut ça la ndenge moko moi ordre ça là voilà donc nous c'est que dépendre là mutu a gérer amu na conseiller ba mo bazwa ta roof mutanga nga kwa yema ayi makama musique bien a gérer na mata likambo wana ndenge ni prestation ba musicien ko zalela. Ouais, parce que sinon tu au monde parce que les canadiens pas na yo moko moi boya bato ezato boya nani rondima nani c'est ça après comme il passe siko elo on peut moko ezara wana mukebiso tant musuna été so ezara likam na biso ba congolais nyoso tout mais moi ndambo tozara soki mutazo sa eloko soki yo zate okanzi neti donc amonde ngandi na donc ngani na pamba ngani na nzoka non nombre koza limité sur la bengisioté voilà au ponga na za dino image faki ka nazala non ba bengisioté po ezate poza oza mutute mais parce que nombre za ki limité lo quand on comprend en côté na ordre cause la wenze te oluki makambo yo mo oluki makambo aussi ça ngonde balobara vraiment aussi ça bon en tout cas vraiment batebele les lotos zo bazolanda biso batebele basenga ki pona
totuna yo penza lelo tout peuple congolais vandi nanda ko merci sika bazolanda biso yango tozotuna wamba lelo bofana bakiti po bolanda malamu Railis bote ba j'aime beau partager vidéo boyebisa bandeko bazwa penza vidéo bayoka ba question musu ba benganga soute balanda penza émission yo de ba rozwa réponse surtout na C na ba commentaire bokoma et puis numéro ekozala tozanga te na 4 émissions to pesa pe numéro lisusu pona bato balingi ko contacter puis na ba fiche ba numéro ezawana pona mutu nyonso ali kozwa babi balingi bazwa ya poli papa betali solani ya mazamba bon, voilà tokoti na kati ya mituna na biso tokobanda bato ebele lelo oyo bazobenganga mpona kotuna toujours oyo ezali ndenge nini esengeli basala mpona bazala mokolo yango mais tosi toyoki bie totuna maloba epa na yo moko ndenge nini basala mpo bazala mokolo wana Wazala, mais so batali na fiche, ils ont un numéro moko ils ont assez wa. Ah, kaba numéro. Bah ou bien kaba numéro wana, bah retourner. Bah oui, ça va. On a accédé, il faut na sala quelles sont les conditions, tout ça. Ils ont la réponse, ils ont na numéro, nous sur balé wana. Mon topo azali, il y a à ce moment bien allé, tout ça quand on a numéro. Donc tout est vendu na numéro wana. Deux numéros moko ils ont wana, na nyoso wana kaka. OK, bozui réponse na bino bato bozo benganga po tuna ndenge ni bosala po bozana mokolo yango balobi kaka ba numéro na ndebo kozwa ba réponse na mituna na bino. Vraiment eloko na likolo basikoyo na remarquer penza lelo que oza aimé na ozali population na bisoto oza aimé makasi par les Congolais. Ndenge nini osalaka lelo biso totuna kaka question totuna ndenge nini osalaka po bato lelo bapesa yo penda oyo ezali considération pe ba valeur oyo nazomona mais kasi avant répondre biso na question biso tolingaka toyokaka mwa moke obetela biso mwa melo pe moko ya mwa moke toyokana matoi ekosala biso mwa malamu avant de répondre na question. En tout cas bon na ndenge il y a respect à âge. Oui. Na kosepela na beta na banana na nzemo ya vie na quartier, hein? C'est un mingi. Vie na pena na ya Nazareth pa tobotama quoi. Parce que aza bena likolo na bango tout tana. Vienan. Asala ba evre. Atoyo ka na nzemo to yeba vian. Ah, c'est là inde. Zakinde. Nazaline no como na miss elengeo Tadi bomba te fote ya komeleson Tekeli biso la mandenge moko ba panye mama Komeleson ye kolkana ye sembongo ngai na mbanda Kokani oh mama Kali bakala ngai kala babuma ngai mbala ngai kala na koyeba kate oh mama Likamona kama eleki lelo mbula zomi mobali akangela ngai kanda na motema tokolia tokomela ta nasengi pardon ye na motema boya kolimbisa ngai aekoboyanga se ntango nalingi ye mingi anga nanyokwami oyo oyama mobali atikinga bolinga na bambanda J'aimerais pas comprendre j'ai mouru cadeau Bravo Vraiment c'est qu'à c'est lire ma répétition Bah combien Bah 3 sur 10 Sur 10
Ah, ngape Diamano na za mabe. Nzambe kaka na pesi yo 6. Ah, yo te pesi nga na pe 3, ngape na mala. Bala ya Diamano ba comment la commentaire va pesi combien. Vraiment oui. Ah donc Nzembo yo mto ya vie na yo mto beta te ona vraiment amukete wa. Ah d'accord pardon. Ah oui d'accord. Te o ya papa eza papa Lutumba kaka. Ah oui wa papa Lutumba ya kalate. Na mutu nanga eke ya wendo kolonso nzoka ya papa Lutumba oui. Ponze momo pe ya wendo eza ba rythme mo ya bongo beta. Na éviter so eza ba série ba beta ki ba indépendance ba série. Ba indépendance wana après papa de babanda na kalate ni babo si babanda so 38. Oui ouais voilà wana kutuna nutuza. Indépendance wana bana. Ouais. Efeka madungu wana nini okondima ngai te oyo soni okeya kokwela ye okeyi kokwela zabulu katonde moloki efeka madungu kalole ya mombo iye wana yango ndia kala wendo ya baler wana voilà. Ah ben bravo donc yo beta nyoso tout pesa biso réponse na mutuna to tuna ki to tuna ki question to bi batu belé tozo mona lelo bazo peso ba valeur beloza aimé par les Congolais yango to bi eloko nino salaka pour garder toujours ezali ba valeur wana lelo oyo na considération oyo bandeko bazo pesa yo. Bon, ils ont mélange de macaroni balé. Les années, c'est craint de tout. On sala. Oui. On a sali pour la musique na biso. On dambo na sali wana. Et puis les aleli na za moto mo ya ba désordre té ba nini mo tout on est content ya mo sala bateau. Soit ba respecter yo ou bien ba mona yo bololé ou ba mona yo moto mobulu. Pour témoignage, je les ai toujours moi mutazangi mabete na mukili mais mingi za ya malamu yango photo yeba pour ça pe secret emsunga nazaki dans côté Diamano tango yo lobinga pe na zuna bi ah donc ya police a rendre na boye donc ngape na se comporter bongo pour nous aimer pas ba Congolais. Na linga problème na ba tuté na linga na motutu na zana moi degré amour du prochain isa moi ebelé na mo inventé na côté mais degré amour du prochain on ngana zala na mo vis-à-vis à bateau isa moi pourcentage mo isa moi élevé ko linga bateau ebelé na mokili. D'accord. Amour du prochain. Donc naza tant le amour du prochain pour na yo so d'un bio moi exemple netali comme moko ko pesa biso nini ya muro za na pa ndeko ese so ndeko apesi asengi opianga lipo pesa ka ndeko eza pona bambongo eza pona matériel kaka to pona santé pona nini eza no ka pona okabate na lobi ponga mingi na pesa kaka moi exemple ya mike oui talaka moto na ngai natanga kombo natanga les problème te tanga kombo natanga kombo parce que tu vivant na épée trop Koffi Olomide nga mona komisa moninga na yeba déjà bato na vivant na bango trop na musique oui na ye mingi oui période mo kala lero to na famille ade to fanda na Bruxelles to mela ka mingi to fanda ka to fani na biso na photo on a yaba do débrouiller moi ko betaka moi ba konsa on so mo ba kopa ba ah yeba betaka na famille de ah d'accord on a so débrouiller na sali quartier la tête on peut fandi peza balon muté donc on a dans le ba femme na betele ba papa bonheur jusque na la période na betela ka ba zéro faute ba ndimo azora cop moko ya concert na Suisse. But mo ba dima ba bet ça y est concert na Suisse. Si quoi ça na monta betele solo té. Atindi ba be contactenga voilà mutuna yo ana concert na Suisse tout ça. Au moins talaka l'air wana ba Schengen ezalaka té. Ouais. Et on a besoin de fanda na Belgique. Na Belgique. Donc na tozaka na visa. Na visa Belgique kaka ebimate. Ozo risque wana na longwe na zuipe na ba train ya mayu ya ka ndenge zala kozo kata banzela na Côte France. Na Côte France to kutani et puis voilà to koti ndenge tozako kende la ba Suisse tango kala wana. Ko koti na ba car tout ça banzela ya ndenge koyo.
eza makambo tokoloba na média tokolobaka nyonso te talaka risque wana ti na traversé France ti na koti Suisse mpona kende koyede ndeko tobeta na ye concert na ye esalama c'est pas donné à n'importe qui ozwa risque ya ndenge wana eza risque makasi voilà et puis eloko en retour retour nini nazwaki après concert ye ndeko aluka même pas aya na hôtel place juste tofandi ke moninga yako elingai tobeti concert nasala tu mpe nazongisa ye rapide na mboka na ezar azonga na ye nga natikali na Suisse kuna na bamisie mosusu toakompagnaki ye okomoluka siko ndeni osakodeble ndenge akozonga esengaki ke baorganisateur wana babengeli biso taxi moko ya mwasi moko mondele moto akokupu bango baexplike ke non koko bato oyo bazozonga France ekokotisa bango na kolekisa bango na bafrontière oyo ya normal te lukelazela ya kobombabombama wana tokomi ya ba 20 heures bayerandi mwa fa bango mpe amemi biso na babagage na biso toaka na bapeti na ngai nani Jeffar o chanteur ya loshoro toye peti oyebi ke fo paka kato nzela moko tozoya moke kaka po tolita tobimaka bozota or ke yali nzela ya mbila bakangi bino mbila Suisse mpena telema abe otelema wana kar mpena aye mikanda na bino courage kaka tomisi ba passeport mpe topesi kaka misi passeport nanga mpe na pesi ake akoti nango kuna abeti na ordinateur na bango tu amoni ke toza na problème te o azongi je m'excuse oyebi ke mbala liboso namona mondele akroyaka na nzambe biso na mindele différence na biso yango wana biso biso lokola toza bato moto nzambe asala na maboko na ye wana biso bato boni tokroyaka trop na nzambe par rapport a bapeuple nyonso mais bien sûr biso tondima bakongolais baza plus ya chrétien nzambe makasi to or mindele na bino bamusicien mpe bondimela nzambe na bino baartiste mingi oyo bozosala bamusique bondimela mpe nzambe mais oui, on a dit papa maréchal le bac attends la bêtise au colon à droite, la bêtise à gauche, je reste chrétien. Papa la biso vraiment, na kati na lisolo, si ça na lisolo. Vraiment. Wala betinga suli ka mususu mais vraiment. Maréchal la tika so orphelin, ouais, il nga ozate. Il ozate ko bon si ça na lisolo na biso voilà. Wana te sima esengisi na bato bala sima oyebi ke mundele wana aye mila wana pena aye nomoni kaka azongisi biso mikanda na biso abi vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui c'est le jour du Seigneur parce que le 25 décembre parce que tobeti concert le 24 sikoyo tozonga le 25 bokatisa na bino mila wana azongisila biso bapasseport alobi na biso ke vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui c'est le jour du Seigneur oyebi elekela ngai donc loko merci wana bro tozongi omoni et puis moninga ngo pe moninga na atikala kotuna même pas que ndenge bozongaki ndenge nini sabu atuna ne peti ekana ngo dans celle gars qui star na voilà donc yango na ozapela na amour du prochain ngana ba sacrifice tous na sala pona baninga est-ce que tu le sala yango pe kaka tu ezali kaka na batango wana bandosa te eza nature moto change te wana eza malamu bato mingi baza bongo te eza grâce en tout cas tuna la moki na tongo nayebi naza nduliste ya mosala na ngai c'est mon gagne-pain yango te mterogéné relation na ngai na nzambe mais biso tokotuna surtout ntango olobi na biso bongo eza malamu oza na bolingo mais neti na milieu na bino na milieu musical so toli kotuna surtout entre bapatron eloko nini oyo esala entre bapatron ya baorchestre congolais eloko nini esala ke bakotaka souvent na baconflit entre bango alors que mutu na mutu aza na orchestre na ye te mais bango baza na tozomona bapolémique trop neti mwa mingi esalamaka domine
ndenge tolobaka kaka na makambo mokili balula mokili trop alingi fo ye moto azala danger koleka bato tu soki amoni moninga mosusu kuna danger bato bakoma okumisa ye ekoma osala ye neti pasi or biso toza bongo te nga ata bakokumisa guitariste mosusu pembeni na ngai nakomona oui c'est normal asali mosala na ye bato bakondima ngo ozala mpo ofandi mpe bozotala mpe baguitariste mosusu bazobetobi oyo mpe nazobeta bien ntango biso mpe tozokola mpe balemaka babimi bazokumisa bango nakomona yango bien bana biso mpe baye bazoya nakoyokela bango motema mabe te donc eza likambo ya motema nde esala nyonso wana evandi kaka na amour eza na kati ya moto bango bakotaka baconflit wana parce que balingi mokili trop or eloko babosanaka ndenge toyaka yango ndenge tozongaka toya na rien moto on dirait bisi mo pas imbango te non on a confondre bien nzembo na nga moko toyaka maboko pamba tozonga pe maboko pamba donc ça ne sert à rien obundisaka baninga mpona kowela kozwa biloko ya mokili ba Michael Jackson nde bakende na bango batika mpe nyonso tu balwambo atika kutu na guitare ne mpe etikala nango oui madilu système nyonso azalaki kowela na mokili atika mo mokili eza nango kaka ezokontinue baedino mpe bayebaka ya kala bazalaki tozalaki na ilunga mwana butele mpe ya sonam bazalaki bajournaliste minene azalaki yaya mwana olinga mpe biso mingi me lelo oui bamanda chebwa lelo bazali me bazosala susu vraiment baconflit otuni wana donc eza kowela mokili mpe esalaka bango bongo mais kasi wana kowela mokili mais nini esalaka mpe lisusu soki artiste awuti azalaki na orchestre alongwe ake na orchestre mosusu epesi polémique entre bapatron pourquoi ezala baconflit koti susu azalaki epai na ngai ake epai na yo na miso ya bato elingi olakisaki yo oza obi ofutaka bien ke ngai d'accord na sens wana ezalokola ekitisi ngai voilà yango esalaki bango kandane makasi babebi en tout cas avant de continuer to ce to koyoka susu eza mabete pepe moi eloko moko yo na beta ka bantembo na ngaka ezala na beta te oui ezala na le bana moni dino za sur ma caméra kuna c'est moko to répéter yango une fois ezala ndima papa wemba ouais
Ah, tolingaka libanga ezala bien likamba libanga na bato baolanda kutu omona bato mosusu basenga star mosenga nga mpe obwaki nga te likamba libanga oyo vraiment en tout cas obeti yango malamu eza bien bakongoli bazolinga bayoka mpe papa Mbappé à son âme lelo akenda na ye atika biso ntango tozoyoka boye esalaka bien mais toretourne epa na yo kaka na même question wana tokei nango epa na yo moko ntango yo mpe ozalaki kolongwa mingi ntango ozalaki kolongwa na baorchestre vers les autres outi awa oke kote na baorchestre est-ce que ezali mpe kotia baconflit entre bapatron oyo esika ozalaki kowuta na bapatron esika ozalaki kokende ntango bandaki kolongwa? Bon, surtout que yo, parce que question est surtout que yo êtes grand guitariste, vous êtes guitariste monene oh yambo cannabis lelo, en plus vous êtes compositeur parce que ça la bandem. Est-ce que bandé côté ba conflit entre ba patron? Bon, et ça a encore un conflit hein, mais au moins n'est pas le bac, n'est pas ça qui kolongwa OK, et ça on dirait ngam nazo longwa na longwe bona kinbamo na médire. Mais bana changer, n'est pas ça la fois passée to na longwa ki bandaki na cross quartier. Il y a ni mais déplacement on est exactement ngam na que nous solliciter na orchestre wana bazo kobenga ngai kobenga. Ah donc ba mbazo venir. Ça la raté que ngana longwe wana na kenga wana inde na ke ko solliciter non. Mais tu as bengo na kasi est-ce que on doit pas conflit na pesi moi condition na ngati na lingi tout marché boui ya wala to ça là so na moni ke bo respecter a beauté bon na continuer quoi ni parce que na ça na moyen ko yo ke na bino na ba tribunauté na côté donc décision à suka pour na je me retire na fandi na ngai le barati na longwe ka na fandi parce que na ko ba discussion te mais monde elinga mutalo bakati ngai ata moi si so bandika ko sela nga bazuwa trozalate na kolkima yo na kote ngana ngaka mais bolingo sans zo c'est bolingo ezate so toza moi samba na sala rozuwa te siko ezana sana comportaka bien na moni loko yoko wana yo muteke le bayibo mikumisa na se comporta bien na maramba bolingo yebana te balande diamant reste que vous êtes d'accord na ngapena nini ya pole ke sabizo ye a se comporta bien mais yo mutozo mimona si na ngai na peut son respect kokina yo parce que bato bazala kaka on peut saka moi si bo connaissance boto wana na nyangwana tete wana so komi bongo ekomi mabe baninga ka ba situation ba marque wana pardon otiki mbamo wana pe mukumu te meleki mukuse makasi fozara na ngai za des choses na linga muto alobisa ngatre dans le sens que wa kusaka ngana loba te kanga tika kana zana calme na ngande ato sali mabe ba tika oza calme non o so na sali mabe on dans un parfait hein ça la moi o belinga na ndenge mo bien ça va so biga bilobelo zo loba ko et ça la que tout va dans discuter na yo voilà yango te nanga ba bilo ko na te mais yo moza muta mindule parce que tango zo beta bino bobina ka là d'accord mais ya koloba nde na ndako yango te ezaka mpona moi siku tukaka te ata mutukaka ata moninga nanga mobali nalinga moto yelanga makambo badiscussion pamba te mais est-ce que ntongo bozalaki na baninga ebele bozalaka mpe na bamakambo badiscussion bandeki koya na bagroupe esika ozalaki esika nga nazali ezalaka kaka nabetaka masolo kaka bato bazoseka banini tout ça vie na ngai nature na ngai yango wana donc on appelle à moi qui na kati na yo moi likambo ya muke ya rosexa moi comédie pe zala na kati na oui ça la mingi ah donc obete speli solo eza te bona lelo mona obete aventure moko na viva mona tant to na viva jour moko ngana mutranga espérant jengaka alina ngano mona maya utika ngaya que nous tika ngala kota yolo wana mutranga mo wa secteur wana toke ka net ko beta matoro ndenge balobaka lelo voilà na accompagner bozoke na biso pied talaka balero wana tozaki na biso sur 25 ans sur ni tozoke na biso pied to koti yolo to koti koyo wana to beta na viva on a déjà to beta na viva siko mais jour à mort tozaki na loko te toko ke de yolo wana makolo wow toke pena na monika to pena kota wenza yolo sikoyo
moi Liboumouissa est déclaré moi dommage non tout le monde restaurant à Wendy oui non qui disait non yo qui devait la sentir moi suite mais tout ça donc tu peux te faufiler quand on va katia Wendy wana donc tu peux restaurant wana tu peux restaurant à Wendy yolo wana oui tu peux tu zipe place tu commander puis moi l'osuna m'a déçu maïpi va servir quand on va dormir boyer le restaurant et là qui la porte était voilà moi niqué là yo so c'est canon souci dans ka tenati te kokata non na yo ki te kokata te si ko le ka to va dormir restaurant wa porte nango ya pena ba lido malonga te moi bana mo niqué ka ba ta ya boye bazala ko leka moko a repérer espérant aïe ya bio ayemba malgré pas les harmoniques bana mo ba son kitsoka gros, il y avait un vivre. Comment on écoute espérant la chakara. On va aller au restaurant. Mais il faut qu'on ait des gens qui ont baraka et l'oguanat. À qui vient? On vient à baraka. Avant de. Attends, ma petite bino est pas du terre. Ici c'est Kester et Méné. Voilà, on va dire, il y a solo Kester et Méné. Kester et Méné, il y a solo la Wendy. Non, il y a pas de Méné. Bah, non, on a pas Kenda, bah, il dit et Méné, on a ah si vous venez à touche. Ah mais faut c'est ça. Quelle idée, quelle boule. Yo tu qui dit vous comprenez. Non, c'est ce qu'on se défendre. Ici, c'est Kester et Méné. Moi, on peut le voir avec un Mickey. Baki, non, la moutou. Il y a solo Kester et Méné. Baki, bête à la on a dit solo qui est tout à un et Méné à vous dans un restaurant. Mais ce que c'est à Yokara et Lokoana, à Tika Pero Yokamote. Poinga Tomboga, ma baby. Ah, donc, Nandi was missing a touch. Bogigolo. Voilà, Barouf Boutanganga. N'a pas de Seka. Et Sika, Bazali, voilà, toujours continuer toujours, en tout cas, ils allaient solo. Montez que vous avez à partir à mon ça. Oui, côté n'a pas bien, Yamboana. Et puis, bon. Pour même Batona Bandak Baolanda Biso, Katani na Oseka, pour Abi, quelle boule, Moutaroso, il donne des mois à la fois à la carabine. Vraiment, faut vous avoir une liste. Mais est-ce que les lots, ils appellent à Banzembo, autant Moussou, il y a to Banzembo, to ba rythme, moko ya ba guitare, oyo, ya batu ya kala, oyo, koye, baton, tozo, baneti, batu lokola, ba papa Lutumba, ba docteur Nico. Bato lokola ba wendo kolonsoy o ba banaye ko betela biso ba mindule wana oyo yebi ko kipelelo ko betela biso moi tonto senga pa na yo moi mukie bato ba sepela esika bazolanda biso. Ah bon, musique congolaise na yebi na ba nzembe belé pourquoi comment ils ont la chose comme une plateau à télévision. Mon ekimi. Ba nzembe ba ekimi mais ça na yebi na ba nzembe belé Mosala toko salaka mama elukinde bayembiye mama elukinde bapiniye mama elukinde bakumisiye mama na yemba o yeleo na bina o yeleo mama na yemba o yeleo mama na bina oh yeleo inalia oh yeleo inakoko oh yeleo wana luambo makiaji ouais c'est pas franco ya kala to continue o benit pe ko betango o benit yimba sundi soki moyeza liboka bwana mabeleki wana eza ya basika kaka ba papa Lutumba biso tobiya bakala oui
okeli te o mama yo moko oponi nzela wana ye natombeli yo kaka chance epai na ye talina masio kosala ye ndenge osali ngai te o mwasi azalaka na mibali te bakokota na biso ye obebisa te si mozongela ngai okoya kokuta ngai tina janga. Voilà, wana papa Lutumba. Voilà. Mais papa, il y a docteur Nico akala wana ezate ba. Dube papa ou ndo kolonsoi ou voilà, wana ego. Ah, Cesarina mama, Cesarina. Ah, Cesarina. Mama yaka kolongola ngai mwa motoki oyo nelongi na ngai nalembi mpona koluka yo tongosa nalula yo banda kala siza nalingaka nanga kolobela yo te soki nalobeli yo ekopesa yo liboba mama yaka kolongola ngai mwa motoki oyo nelongi na ngai nalembi mpona koluka yo tongosa nalula yo bandakala siza nalingaka nanga kolobela yo te soki nalobeli yo ekopesa yo liboba siza nasali na ngai likambo te nasali mpe eloko te oyebionte bato basekinga nalingi kaka nakufa natika mokili oyo moinga nayebi bokolukanga bokolemba. Voilà, bravo nayebi nzembo oyo oyo ekoki kozala nzembo vraiment dino oyo eza nzembo ekoki kozala banenini à peu près wana nanu ba 50 et quelques 60. Ah bon, ils ont il y a 80. Non, 80 c'est trop. 68, 69. 69, hein? Ouais, oui, parce que depuis, Banzembo, Bandeko Beta, on doit pas me quitter classe. Au moins, il y a qui sont à la radio à midi. 70, voilà. Ah bon, c'est vrai que on a beau t'amiter, mais n'ayez bien bien parce que Zaki n'a. Oui. Il y a un habitant où tu es classe. Non, même tant que tu es dans classe, tu vas déjà Koyo Kango na. Oui, ils ont bêta, oui. Et puis papa couvre na ndo linga mingi ngana ko bossa na ontene ngana ko yembelo pango ba nze mo sa ya kala même ba 1950 na yebi très bien. Oui, na yebi. Mais bon. Batita na oye baté. Biso tozali kaka na bwala oya nani Soto kimbola esti biso saika kanamuka
Vraiment, bravo, on était dans avant 1960. Mais oui, oh, il y a papa. D'Oliver, c'est une génération, papa, ah oui, voilà, mais c'est bien, les ozo, religieuse, non? Bien sûr, pour batumi baolanda biso baza bato basambela na bango lelo balingana bango banzembo wana ya nangana senga ngombe na mwinke nalo bango mwasima meloko komisi yango beta mwanzembo nzambe moko ndenge batu musu balobaki nzembo ya mokili na nzambe donc soto bi nzembo na senga ta ya Carlito na obeta ko ngamona beta oyo mo beta voilà na ebi naza ni makamona na ebi ki obeta nzembo Carlito. Ah, bato nzambe basepeli. Mokotuna e ndenge nini esalite na koma kosalela Yesu Masia solo motuna e tunami nzambe yendakelakanga. Bravo, en tout cas, vraiment, waouh, merci. Edino image. Moi, je vois appeler Bimi Penza. Ah, oui, Edino Sambe la makasi. Yamoni, makamba kota nzambe penato senti que Edino a bête les biso. Vraiment. Nakati ngakati Carlito mtaoyemba nakangi misu la bise que c'est que Carlito ayembia na biso longo. To pese mbote sika zali pona nzembo yo en tout cas. Izarante momoko. Yo mto betango. Ah, bien sûr. Album Otobeta Mongaina Roxy Niao. Beta yesa arrangement ya Motenanga et Sec Bidens. Yemto salaba la programmation en tout cas bravo na binonyo soto bosa nzembo eza nzembo monde baba tango ozo yo kango epesi oposa o prier pe o kota vraiment na mwa mozindo mingi kasi voilà mais to retourna o likambo oyo popo lipolelo bato belé bazolo bake musique na biso congolaise surtout ezo kende musikati eza plus local peuple congolais mingi aza koloba yango mais biso to retourna pona yo nini esengeli lelo penza ko sala pona bokota penza sur le plan international. C'est bon. D'abord, tous un producteur, tu es un producteur congolais, on dirait que ça va être. Ah. Tu es un producteur, tu es un petit nana dans les Goyartou.
moi muke ba Wilson ba au début na moi production ozomona do ba producteur ba maison minene ndenge ezalaka kala penza Kaleza qui n'est pas nan. Ba maison VV ndenge ba Verkis oui. Ba Parion ndenge ba nini wana le ba tona tout les lots ba sala susté puis. Mais pourquoi? Les lots moni artiste na biso mingi otata ba jeune wana ba fali ba nani tout ça là a producteur na ba za ba paya. D'accord. Ba jeune bazozo mingi ka ba jeune artiste oui. Avantage na moya parce que ba on a des ba ko panza musique na bango ni banda. Sur le plan international moi makasi quoi. C'est ça le problème. Donc voilà, quand moi mon amour Afrique mais ce n'est pas là côté bah français bah bambo comme sunde toyo karabaninga on dirait biso vraiment ezo décollé vraiment té. Musique na biso ezana makasi donc rythme na biso na force ya osana tena. Bien sûr ba to binara. Nanya aloba président États-Unis il y a noir nani comme Obama lobango il y a tana franco vraiment musique à franco ils ont terrible et dommage que makambo malgré na yoka makambo balobaraté oui donc problème na biso to perdaka moi avantage moko pona toyembaka na langue na biso or que langue na biso ezaka ka parler na epai na biso kaka na Kinshasa et enfin Congo Kinshasa Congo Brazza Gabon Moké Gabon Brazzaville Gabon voilà Afrique centrale kaka oui donc lingala esuki wana on n'est pas musu ba yoka biso mais ba lingala biso na rythme oui mais ba américain peut ka ba to ka biso to na ka biso anglais to pile tant to ko mo tangi biso kaka or anglais lo ba suki ba ko ke bele na Afrique wana na mokili kutu ka bo ni anglais lo ba partout donc bah ça l'avantage mais parce que l'anglais wana langue ba ko ba donc ça langue muteza un peu blocage pour na biso pour na biso langue na biso ils ont un peu moins frein quelque part pour na biso quoi na copie par exemple mo monika tamba vie sam mangwana ba komo yimba banzemo na français ba Georgette ba nini on ya Fatoumata banzembo yimba plaire moko ya makasi moni ah d'accord donc l'autre rôle ba musique na biso ezali ba vie na biso ba Pamelo ba l'argent paye l'argent ozomona ekena oui nzembo wana peza makasi mbongo ko benga mbongo français le makana ba payer belé ya Afrique mingi. Omoni Gisèle yo mutu ngui baba histoire pena ya mboka na biso omoni ba nous contacter ba papa Noël oui parce que c'est le seul PC déjà mbote on to tikali na ye oyo a vivant ba musique wana ya tango wana aza vivanti lelo vraiment to kende ko tala ce qui pena ozui moya ko komona ye pourquoi pas respect mingi surtout na ba papa ndeto lingi penza bango wana ba papa wakala oyo bazola na biso sika bazana banda ku surtout ba histoire wana tulingi ya musique wana ya kalaba est-ce que o baza bato ya ba 20 1950 baza wapi voilà bango wana to ndenge musique bandaka so moderne to beta ko ndenge ni bandaki ya so boyo kama solo nango tulingi bien koyoka bato balandi Diamant Noir TV balingi yoka so moni papa Noël André qui vient à santé les autres moi mais faut profiter et razali wana atiki la biso ya moto faut mona ye quand même bosso là tebi ke lelo te liweza na mpona nzela na biso nyoso tout mais lokola zana nous na bomo il faut qu'on profiter ko za mayele wana to yeba histoire mboka toko luka papa Noël to pesi déjà mbote tebi ke soki olanda biso on ne va pas Noël dem t'avou expliquer au pédale histoire musique musique na biso ne bandai oyo mobali ya solo asalaka soki aningi akomi zoba na bolingo kasi babotingo baboyi yangano ya tokolana nazali moto ya rejo mosusu azali kojeba te likolo mpe na se azali moto te mokumba
Ombana komi zoba zoba basalaki kupana bavie na bango elio image me bakoki te ombana sali nyonso oyo mobali asalaka soki yakungi to akomi zoba na bolingo kasi babotino baboyi mayo na yo ekolana mpo nazali moto ya reja mosusu nakolikojeta te likolo mpe na se namoni nani te oya koyambela ngai mokumba mpe mozindo ya bolingo na memi kobombeza mope omba nakomi zobazoba bakoyebisa yo sirema kaka patience yango ezali la keto de toute réussite mingi babekama basusu mpe banetama mingi bafingama basusu mpe babetama oyo olingi kozala na yo bongo te sheri oma Quand la pauvreté entre par la porte en bas, l'amour s'enfuit par la fenêtre nandimi yango. Soki nazalaki lokola ata bombole, soki nazalaki lokola Gisele Umba, soki nazalaki lokola président Bacheli, natongela yo chateau na vila Monaco, natia bagarde corps fungula kaka na maboko, kota te kopima te kakanga moko, atonisa baviso na kati ya ndako yango, kokota te kopima te wana nakozala na science yozali wana. bravo, vraiment, en tout cas. Wana, Bobetiango. Vraiment, en tout cas, Bobetiango bien. Merci na Congolais sur Bozo Landabiso et Zalara Bongo surtout tant Boyambi, grand artiste. En plus, tu me beta auto, et bagi. Ah, oh, beta, en réalité, tu me beta en Zubo. Ozo beta en Penza. Jibe Akubenge nani? Prince Alema. Non, ordinateur, mais mon ordinateur sur Nini. Ah, wana to ebi. Internet sur Nini. Ah, comment Prince Alema Kabala. Mais voilà, tant que beti bo beteli biso nzembo to comprendre maman pour na rotuna. Lelo surtout likambu ya ba droit d'auteur et belé bazolo ba que okoyo ka ba musicien belé nzembo wana yangai. Ah, rythme wana tant beti wana kuna nzembo na ngato yoka akande tozoka bango nyoso tunde ba bongo omona na sala nzembo boye. Mais ba patron ba orchestre toujours baza ko liela na ba nzembo ba to basala. Question na biso ezali pourquoi tango oyo bango bazalaka na kati ya orchestre wana tango bino bozalaka na kati wana bobimisa ba album to pesi ba nzembo na opesi eloko nyonso tu pona nini te bo déclaraka na moment wana soki patron wana azolela nzembo wana ezalaka soki olongwe tango oza esusu to lobi eloko ni esala bongo bobangaka et beau tant de beau tant na ti beau po oza na kati ya monde wana te na monde musical bango disque moko confia a salaka disque ya quartier latin a salaka likamona yozolo bana abakomi na disque que toutes ah au moni que yo posa na kati donc ont été écrites et composées par Koffi Olomide na lobila ka yeke non to sali bien les kaboité nzembo na ngai eza na kati oko commander moi na te tout ça et comme ya komo boni langa voilà sur le quoi car mo na sombela yo tout ça. Ah. Donc tu arranges là quand on va marquer wana. Mais ils ont perdant quand même quelque part. Jeune mingi kukai ko lobana été parce que siko babanga nini loko banga parce que ozo banga okozo bouton ntango tuni loko na
Ah, donc faut qu'on monte makaka. Donc ba jeune wana ba yebo ça elango awa tant ba komi awa. Nde ba kena sa sem ba ko ba non tel nzembo boye ezaki ya profiter. Mais on est comme trop tard pour ba récupérer et bien c'est bien la perdu parce que vous n'êtes pas payé sur bon bah tu as la facture na des hôtels pour tout chaque bon 10 francs on est fait on a dans mon droit na yo oui ah d'accord bon ça là ba récupérer nous surtout ah donc on a pas ça là trop perçu ndé ba ça là na mamba café vous qui belé donc ya kozongisa ils ont baka. Ah d'accord. On récupérer à mon droit. Pour mingi bazolela tout monde a bango ka mingi mona ba na ba mission azolela wana ngai. Kena ça sert ma ko déclarer nzembo na ye tout ça so ba témoin bazali à récupérer. Donc o bazolanda biso ba jeune bazolanda o ayebiki likambo ane komela ki abanga te. Ah ouais. Bah au cas d'ailleurs bon ye patron wana bah au cas d'ailleurs bon on va droit ne yo prochainement bah on longola soit azwa ki 15 francs ya mutu ye bah on longola 15 francs wana ba tina compte ya mutu wana ba yo ki message ekomi na matoyi ya ba jeune artiste nyonso ba obima surtout o bazala basali banzemu na bango be ba pesi ba patron bazobanga babanga te lobi nango bakolia toko tozoke na biso parce que ezaka tango nyonso tuna ngonga po tozwa yo peta ebele te mettre tuna motuna. Musique na biso lele eza une des richesses na biso ba congolais. Kasi na mayele na yo biso toza kotuna toujours ba question ndenge nini esengeli lelo pona ko valoriser o ezali musique na biso makasi. Mais il y en a qui le font déjà ba mettre Gims bazo ça la on peut déjà. Ouais. Très niveau on bazali bazana ba maison entre les mains il y a ba maison moi minene au monde des autres qui étaient mais mettre game ça il m'a plus jamais ouais ça c'est notre musique ça rythme wana ma kamona soko tia ngana lingala et comme il va la voir ça oui ouais donc ils ont musique na biso bana bazo matsa pour makasi et puis na fali pe niveau comment que na ngona ça va. Mais voyons to bitini ni basala pour matisang na mayele na yo biso to linga to yiba moi quelque chose dans la carte na yo yango tozo senga au moins yo pesinga bi ba papa Noël ba repesa biso su ya mayele ya bango o ya temps wana ko poussa biso to lito zo ya yo ya temps o yo pe ya yo ya niveau na yo ya carte wana ah oui da jamana to ngato bimisa. La question il y a côté na moi logique il y a international. Oui. Banzembo ya milaine to sala ka wana ba discours belé ozo le ba déjà langue wana ba yo ka ngote yo zo yembela ba mosu nzembo fat 9 minutes 8 minutes. Il y a normal te. Mais ça trop. So ko yembilo ka nzembo ko nalingi yo takata nalingi yo ko ta nalingi yo e ko kende ba ya ba ko so ba ko s'intéresser na mo mingi yo bado tala yo to kutana kando na koya so ya victoire olobaki na sombela nini moni ba discours yo zobeta wana ba pa ya bazo yo kamote moni faut rythme ça en dansant mais yo na banzembo salo yembela ba c'était Banzembo yimba na kati kuti malubu si c'était texte si ça malubu ba question les kabise belé on a kata yo malubu c'était beaucoup Julia wana za mobali asaki mwana mwasi na yimbeli teto tunika na yimba ngai banzembo bolingula na sala na ngambo mais ya milaite pourtant yo le biba yimba eza mona ya discours milai ça ne sert à rien wana bien na mona ça biso bato yo kaka ma texte Dès que banzembo ko ba mabele ba nini ba vie le tout ba sala banzembo ba mabele ngana lela yo yango voilà ba biloko na bien amo et pas na biso ba tsolo ba langue wana on me so tient mabele na ba Cameroun on moni ba iko fatigué ba mo mais pas mona mulai ça mulai trop ba ko même en bozo le baté aussi le baté mais est-ce que vous par contre moi je ba Mario aussi parce que ils a rythme là rythme na moi déjà ils ont emballé mutuno et puis et le connaît so Mario dans les billets atam tabalinga la te azembaka on capter voilà moko so yo betre ba histoire donc mon bali na fanda ki na tele to fandi na yesu ko pula ba o to beta ki nini
autre bandeki nango faut tu commerçant moi ni banze mon ntia bon valeur rango za na biso bato lo ba lingala mais pas bato muso bazo kama kapono bati ba bazo mona mulai disco mulai voilà ah donc loko ana pe yango ne sengeli bato bakoki ko bongisa pona ko valoriser ça côté voilà mais monte que ce que tu suis quelque chose ezaki na kati so to tuna ki yango te na Diamant Noir tonga to yeba te ke il faut ko kitisa pour mona banzi mosusu bato bazobina na piste ba lembi déjà surtout ce muto ngaza mobali noté to mwasi noté banda bo telemaki bozobina kaka bobina eumeli or au mona banzi mosusu mona ba mindele ezaka mukuse mona 4 minutes 3 minutes 3 minutes 50 et sili nango. Ah vraiment, merci Nayo, merci na Congolais bazolanda. Oui. Il y a au moins disque la biso Zaiko et Tambola Makasi, et la disco tout ça là qui va banzebo mikuse to kangisi amo. Kuna ba nini muteleka ebele ba. Oui banaka awa eh. Ne pas la peine ko bomba poni kwa kapina kweka. Awa awa abalisio matesena rota brava okubize misimanga awa balamowe awa misi mama or so telle version originale il y a awawana et un discours moulai rumba ils ont kende ah bino bo 4 tout ça là qui to 4 ba nini ngo bala moko c'est le disque le mieux vendu à Zaiko. D'accord. Voilà. Ah donc et puis ça comme ce succès penda international partout ba ibibiso ah c'est comme ça. Mais ba Congolais ba sepeli bazoyo kapena matoi na bomoni ke maraba otune on a bi omona 4 radifo nazo 4 maloba tika ya sidisa maloba nazo kata po ba question zo ya ebele ba émission ya boeza rapenza mingi te senga to yebaka surtout na mayele na bino poto zo kene na biso to tuna lelo pona bato balingi kosunga yo pona avancement toujours ya mosala na yo pe ya 51e anniversaire surtout oyo ya munene ya carrière na yo en tout cas nini okoki koyebisa bango o bazolanda mais pour ngai na lobaka na pesa bango numéro de téléphone na ngai problème te nyoso to lingi koyebisa bango je sais pas ba le cadeau ba ya moni maramse za bongo to ebite pour les timide cadeau nyoso ezala le bienvenu hein cadeau ya malamu en fait ezala cadeau empoisonné te cadeau empoisonné te mais oye ba pété c'est ça aussi ah ouais mutunyo so ya na cadeau ya bonzambe ezali bienvenu bon WhatsApp nanga ina pesa mo quand même ezali 07 58 09 59 83. Voilà préfixe na biso 0033 0033 madame Barabo Otier c'est 58 09 59 83. Voilà. Numéro na WhatsApp ya mona. Numéro na so bo bengi wana borozwa ye mo me balobi. Obio komeli ngai atana moni mbala mokote mais ko répondre après. Répondre à ta sima. Ouais, exactement benga rapona bonjour babi benga na makambo eza vrai pour bato so mona vai na la ligne bo na 2h du matin la mukyo na obenga vie poli non mais attends o vie poli na zona de mission non benga c'est ça qui même important mais bala de Diamant Noir TV ba benga ceux qui ba bi que ça vraiment important ba benga nde ba benga ba déranger à peine mingi te ba déranger te oui parce que na 2h du matin quand même ça dérangement mutalali obengi o na zona de mission Mexico to solani na taille mon à 2h du matin vraiment ba congolais ba yoki balandi tangu tolobi obeteli biso moi li solo mon côté auto tuna kiyo na bosa na kite biso to bosa na te na bi tango za ko longwa na ba orchestre auto lobi obeteli biso moi li solo aucun orchestre mususu mais obeteli biso mo mbango kinema
moi moulaïté pour tenir to yeba quand même likamona bi ba conflit bando kota entre ba orchestre mususu surtout que yo zaki guitariste mon et puis compositeur to ba ki betela biso mo li solo mais yo betela biso nga mo mbangu to bombia ngona mukolo mususu mais ngana na l'orchestre ka so pour respecter engagement enfin pour respecter ba droit na ngaité et bando za ka bongo chaque mutu chaque na longo pona na longo orchestre la raison mususu jamais oui à part kaka nini kolongwana ya viva et ezalaki kolongwa moko ya marque mususu nako beta pe lisolo yango asuki moi temps moi oui beta mo muke lisolo ezalaka un soir comme ça vers 20h namonika car moko baleki bayebisa bo yaya bakoluka yo voiture moko eza libanda wana bakoluka yo 20h onani yango nabimi natala na voiture yango 3 personnes bakiti nani emeneya wana déjà langa sar basi bake osala bazana makina nukutu basali sorti te oui namoni ka car yango bakiti na car emeneya fafa de molokai na bipoli 3 personnes wana donc a emeneya mutakufa bango mibale bazali te bango tu bakufa bango nyonso misato wana bakufa d'accord baye bango misato nga mpe na biminga elombe ndenge nini ote mwana mai mwa masolo ezali bon bon bapeti nanga moko bazali na ekala na coin na biso ngai po toke na place na ekala bapeti nanga kuna po tosola makambo toke na bango mpe na place yango tofandi bon nakoyoka bino ata kaka bon mwana mai affaire tokomeli awa antuka yebake mouvement tout ndenge eza wana tolongwe na biso alors vie wana azaka fo totiki ye kaka bazalaki na vie yango ezalaki nani papa oyembaka d'accord d'accord na viva la musique donc bango mpe bazalaki bato ya viva tengaka nzi kaka yo bana bango kolonga nanga na viva ezalaki na marke wana baye tozalaka na bango na viva wana baespérant bauti kokende jana na yogo bake makambo alanga nanga sala kaka 2 semaines je crois après nde na lisolo na bandeli yo wana voilà vieux on a za faux donc ndenge za wana bana mai tout ça d'accord tout ça la mouvement biso ndenge bana mai espérant ba dinde ba ko sala ini langa ça bisbeto ça la mouvement na biso voilà lobby tout ça na réunion ba pesinga adresse moko na barumbu de ba longolisi ba tuya pesinga adresse moko na barumbu to kuta na wana na ba 15h lobby en opé nga wana na luki moyen na keti place en opé na kebo na kuti na presque orchestre mobimba sauf papa wem na kuti tout orchestre mbaba longwe voilà ouais ndenge ça wana voilà bon mouvement les autres salemika kato banisiko yo tout ça bon ba délégat qui sont bon wende na kasina to délégat 2 personnes ba monde ba kono kuta na PDG vers qui a mongana pour ba sur l'année sur la ben instrument pas ndo pesa bien ba pia sur ben instrument to no beta na to sisi li solo wana mboko mo ngi magona ya transport na iba kutte so utaka pa nani akabuli mo transport mo bon bana mayo monika nito sali mouvement sika photo kutana ka tous les jours bon to komika lobby te ha lobby montena motazo ninda kuna président Zate wana bino sondenge mo lobby tant to ko kutana déjà lobby na to kutani bipoli azo mona na te mais ndeni bipoli ti lero azate toka ba petio ba la wana vie bon gona ni vie bipoli kasi manka azo ngine viva te mais miango donc azaki infiltré c'est que infiltrage ba nakala na kati ya mboka la biso makambo yo kaka ndenge wana lelo so bokutani intel ayete lelo bokutani ba très belé na kati voilà ti mon kolasuka benanga na place on a commis mon afaki ka ngamo bo ti muto ayo ya après ngai emener to se retrouver ka biso de les restes tout bazongi na bango vivre ba di ba fa bango bazongi na bango vivre to tikeli ka ngana emener sikoyo na suka ka emener noko na moni tolanda ka bana mai wana tozonga peka kuna tolanda balanga la star bazali na makina kazangulu wana nani basali sorti te sikoyo ngana epsinga mais mon cher bango babandi eloko na bango biso tozalaki te tokonolanda bango na nsima est ce que bakozwa biso en considération en tout cas nazomona mais wana yo bokopere bien boye najengaka
Eh, to coopération so bien, mais si quoi essayer le na ba sali ba sangani na be voloko ba to zaiku. On est voloko na bozi. On est ça déjà idée na bango. Idée na bango makambo susi. Ouais. Bon, tu es au sous la nini. Et maintenant elle dit ah mais mon cher, dans mon cas bon, to pe maintenant on a parlé yo mais quand on raisonner, on a raisonner comme ça to kuta na ta ba mercredi kuna. Pour boire sika bokente botelenga. To kuta na ta mercredi awa comme ça to développer le cambon. Le bon problème exact to kabwani anga na son ni parler. Et voilà la cause est pas qu'elle a été. To kuta jour en to zala kini zala quoi jeudi. Vendredi l'équipe, samedi l'équipe, dimanche l'équipe, lundi, il y a 19h, publicité à la star et bandi, na télé. Il y a sorti na bango. Si on a 19h, on a dans la chambre. Petit va la TV, va la télé dans le salon. La star, va la croix rouge, va la tenir ma croix rouge. Oh ma kambo mais n'a pas sundoli a dit qu'il est abeyi muninga te na studio na la mugimbango na kena fumoli rido na talibo emene ape biri wala tu va tenir ma croix rouge on a Kester quoi quand sur 5 jours en moralité or que déjà situation est changée. Na moni pena Kester pena tenir ma croix rouge biri azo binane maye bisio ta bengi opete rien il faut monter en tala mais bon comme bon problème exact otikali yo moko na tika nga moko isolé bu or batango to sala ba réunion wana o to ni ndenge ni die ba l'air to sala ba réunion wana ke to longwe viva na ba buto mona papa wemba yo lukanga ina ndako si quoi comment il va celui vient beaucoup la côte na car na quoi à côté ka ba petit ba il car vient au temple na on relève voilà c'est à côté ka na balaba na bisina quoi ba petit ya papa na sauter na le pas moi Simon oh là to baby si déjà mais maninga zo azonga il fait pour zonga noka Sonia ça l'autre on se va zoniter voilà na zo qui si maka pona ah d'accord OK voilà si quoi yo lundi l'équipe publicité il y a là ça les bandits lundi mardi mercredi jeudi vendredi na ba 20h ka balera ne mwana aka ya ba ko lukayo na bibi sus na nyango na ta kara mo mtakiti na kara nani emene oh a Jesus et l'ombe ndenge ni ngari ah mon cher ka bino ba sorti na bino za lobi ta sorti wa ba fort orchestre il va fort orchestre ni les allons venir te mais autant qu'il y a la télévision d'accord non mon aga yo wana ba publicité wa biri ah les formes mouvement donc les gens na yana comme il y a quoi mon cher toujours on a besoin de vivre pour au coup de 8 kilos de ça zonga qui donc mais vous avez quoi toujours on a besoin de vivre oui si vous m'en accès mon viens batazali ubeti la kaba batura na ndo kima déjà na sina BBC confiance na okendege nini na mona susu vie boy na okobate quand le naïf ka mabia tout cas zongo bozonga na bino ka viva menga penza na okobate na keka libela na keka libela yamana Kester azonga ka viva kwa kuti bana gay da wana so ba po discipliner ba beta ka iso ba bata so nini ouais wana zaka ba touche mouvement loko kedaki bazongi na ba ko pe viva na tikali na kana chômage boye ti langa ça bibi première semaine soliste Nene Chaku abeta ki azalaki malade abeti kuta fandi na kiti bala moko batalika mwana wazalaka ye moko na solo mo été photo luka soliste msusi ayo ebake ngana zobeta susi na viva te ale bala moko vient na biso vient Genewadi avec aux engagements na palais avec le manager na équipe VV wana avec aux engagements pour moi les camarades aller qui n'aille abi petit na yaka en tout cas il faut ya la star ngana bien na yo na coach aussi comme abete tout ça yende ce comme ça mais mama na la star d'accord OK on y a mal le na bagi na yo ke ndenge le bagi tango longa exacte que ngana na lo kwa ko ina ke na ko solliciter na docteur ba bendio ali yiki ovandi pe kuna tisu kana pe kofi pa bendio ka bongo bon et ça la marana ndingo wana ah d'accord mais ko suka pona osuki sabaton so suka inde pas kofi le midi après au sali
ndenge ana poto za mo to bana ngini mamba nzembo ndena ndongo lobaka na alongoli biso na mouvement na ye utika la peso ko zola avant de toute façon débat avant tango anga ya Bercy ba sala voyage mongo na je crois Abidjan au Cameroun ba côté wana ya utaka poto a ko kutana na groupe bala mongo na mboka ngo so je crois Cameroun ou Côte d'Ivoire na aéroport déjà ici ba petit que voilà mouvement na ngetika lika bonde ko za sikobo équipe ya on a connu au travail là bas d'ailleurs le bagala ya kilo o dozo botika les style ah bon ba vie poli ba katra biso na ba vie do Congo ndenge tete beaucoup de makambo te ba petit ba couple pour na mouvement na ngai ya ça va disque na ye a profiter na ba voyage na ngai ça va disque na ye en tout cas na mouvement na ngai moyen souster alors bien la bongo aika na kati na moko pa ya commissaire bazongi voyage bazongi kisasa ne ba petit ba komelinga na parler ba expliquer ka vie tala voyage to uti vie ta moto komi kuna ya biso alobi na biso boy ah alors on lui bon ça va problème il y a tu fais une absolu peut déclarer alors comment tu fais une absolu quand tu comment tu regardes ado soit au talanga tu souris la biso donc on a bien baïna ba guitare na mino telinga ni na ouais tu telinga na absolu tu vas voyager va ouvrir ta Bercy na bango ndenge ba groupe ali bosso groupe abi balé sous ba misi ba kimara sus pour ba ka ouvrir ta Bercy ba kimara ba petit on se on a okuta na ba l'air na ye na voto ça ma kabakadina le te okuta na ba petit ba kimara l'air ba ouvrir ta Bercy ah mais tu n'as pas bien bon qui va guider là ah viens te venir gars film monsieur tout vient pour lui à ça là pour la vieux t'as vu ce qui a beaucoup biso ba to ça il a écoute rien alors boire biso peka mais c'est quoi les deux fans vraiment en tout cas ils monique masola boy surtout tout na ité ngako bimate ah bata ba j'aime belé bandeko ba olanda biso na Diamant Noir TV po ba yo kara malé mbeti mo ndambo beteli biso sur les ezaki be sengo mingi pona ko yamba yo ruf mbutanganga donc bon surtout ba oza mukolango eza malamu mingi penza et vous allez bien et dit nos images donc comme il a biso pena ko chiter pour to chiter na émission moi ngobete ya biso neti moi nini pour toi na musicien na biso na sima zo imbe ya biso moi muke badaki belé mais et dit non te ma papa Noël wana na visé que déjà tozo yoka likambo bala moko ayeba likambo azali kosala ye alobelaka moto likambo bala moko ayeba likambo azali kosala ye bapekisaka moto likambo na ntina ye soki aboyi botika ye ameka nzoto bapekisaka moto likambo na ntina ye soki aboyi botika ye ameka nzoto Boto mobimbanga na la teo présence na yo nécessaire mingi likambo nini chérie olingi nini papier boto mobimbanga na la teo présence na yo nécessaire mingi makana pasieti kana sepela Carlos Chimanga na pesi mbote Jangi ne Mbunzu kozanga te ayebi kaka yo na yebi wa moto azaiko yebi ngape makila na ka makila azaiko priorité jour wana kozalaka ape na ba biloko azaiko yebi kaka na yebi yo so yebi sika makaba azaiko ezali ozanga te sacré papa Moïse nzoto ya Kristo na pesi mbote na madeti na restaurant na biso pa ya bana mboka na Antrino na pesi bino mbote bon Michael Louvouamo na pesi mbote beau frère na ngai na petit sans oublier petit na ngai Georges Dombasi kozo makili te sans que otala concert ya bien na yo vraiment na osela yo Christian Akwasa e nando ina ngai Pepe Akunji Paulina Akunji bozanga teo les 13 entre na osela bino Pokabo mwana ya matonge côté ya ombale wana oyebi kaka mukunzi ngwaka toko bosa na ete
na bozela yo jour wana il faut zala bana Dallas tout talaka Dallas et quoi ya raté pas na zo comme ya double patte pour double patte bana Dallas na bozela bino l'air mon on mettre la bino pe mo solo talaka ya l'air wana ko bosa na te balandi balandi na kata Diamant Noir TV yo pisi batuno e bon mo ba bato Diamant Noir TV bato no sola ndaka Diamant Noir na ni bozali ebele ya kosakana te moyen to tanga ba kombo ya batu tu ezate na tindeli bino tu mbote edino image na tindeli yo mbote yo associé na ya chant vraiment comme moi chanteur bon c'est vrai. Na bosse les mette Tchoura Mboma, le papa de 5. Na pesi Yombote na papi Gene. Otala kaka. Liste des alita. Merci. Oh les gens pesi bango. Déjà baya ebele baya wana bako. Kuna ndemuteza mabanga malamu. Ah watala ka tango to sayina ka tango. Merci na balandino surtout bolandi biso na kati ya Diamant Noir. Ndaya mona moto sukisi na ya wota musuta bide soye kopeta ndaya mona ya mwana bito zoye basi osalika lelo na motema ya solo liwa baso sombakati ya yomba yo kanzambe bomanga liboso etika ye na moi komona kitoko ya mokili ezimwa boye mpe natikala na nsima ngandaya ngaitalala lelo wapi ye ya solo yo nde paradi ngaya ngainalala lelo wapi ye ya solo yo nde Oh, ben, il bien le 13 août 2022 sur le boyer, bah, oh, tout n'a pas été un go. Pour Talakaka, on a mis ça na kati ya makila, faut na beta bante botu na linga banda bomona na ngai ti na moya le. Bosa na cadeau te, babi goya na cadeau empoisonné te ya. Cadeau ya bo na motema ya bonzambe wana ezali. La bienvenue. Poto yoki en bon question to tout na kamba ça poto yoki mais qui c'est dans ma casse na musique mona on va se guitare ou beti je to na biso bata makambo na wala ya monde na biso te wala alors il a un commentaire ils a raté te na yebi na ngai ke sika no sunzamba zalaka et ça t'a pas rodaka ni kala wana mais ngai mo personnellement na sana électricité na sana lokoté voilà na sana mais si tu le sozana na mo kombo yebana boyeme Yanzambeka mama ndenge ya mudi prochain ngazala na ngo bongo na ndenge na mona na yeba binaki o leki na ngai yo akufi pona biloko na ngai na sali te na okuka te pardon ah non mais moi je dis que ezala na ngo mais pour ya mona lobi na yo esika Nzambe azalaka et ça t'a pas roulé à Karawana. Ils ont une église, ils ont partout. Bon, tu as un musicien, na politique, na football, na église, na musique, na partout. Et pas une chose, on s'embrasse, ça là. Ça t'a pas roulé à Karawana. Mais pour te dire, il y a pas comme oui, maman m'a cassé, mais donc on peut être ouais, monsieur, c'est ça là. Tobeta va te béler, Tobeta n'a pas ici, fille en a été. Soliste à mon bon papa, qui s'est encore en gamme dans la ligne à mon papa. Bon, monsieur, vous avez dit, mais pas le roi, sur le plateau de Yambi, de profiter de tout n'est pas nous. Pourquoi Cassignon sont sous la bêta là, il faut le combat bimat, le col à gâter. Cassignon, on a vidéo, je sais que moi, non, gars, qui s'y dit, mais bon, Bazaï la qui s'y dit. Na moto ya ba mo expliquer yo freiner ya bani non freiner ba mo voilà ya yo kali magati ya tout mais ok pour dire bani na dans ya kisi to tuni kisi wana ya awate mais bitango azobeta beta bani ya ba finami poto yo ka bongo ndeko moi ebise biso abi na éviter pour ngana no na sala monter na freiner mo na sike mission vraiment bien question yo ezai lengi mais et il y a toujours dans la cima
Et ça m'a cassé mon tour là. Qui c'est ça dans la musique mais? Qui c'est ça? Ils sont dans la musique dans tous les domaines. Et si quand sont Zamba ça là. Même ma maman était la moi les Tungu. Voilà, dans Zando partout qui c'est les Zara partout. Il y a eu succès en Zambie. Il y a eu biso en Zambie. Ce qui était biso bawoyo. Ah, Tondimi Kaka, vraiment merci de m'abonner surtout. Et l'émission yo, Toyoki Banzembo, todo succès nango. On sait ça le rôle là. Et puis que na beta pe Banzembo sous ça il y a religieux na beta natala na disque boy bacha comme on a maté. Bon on a ce que ça hypocrisie. Parce que ata boche comme on a maté nzambe wa sala biso ayebi ke moi na maté le mutabeta ki nzembo wana. Mais kuna utuna ate pas kufuza makasi na ko kotanga kombo mutu amote mais ndenge na lobi boye et pas azali yemoko ayebi. Moi, c'est pas. Il faut que le BBC. Kofi otangi, mais il otangi. Kofi ou otangi, mais mon. Natangi, on a ma camusiste. C'est pas le même. Merci. Et ça, il y a mon côté autour de l'eau. Oui. Quand on a fait un bêtis, mon boutier comme on a maté un disque. Mon boutier a battu un bêtis. Quand on a eu le roi d'abord, on a musique à Mokili. Donc, nous sommes au Kaboula, la musique à Mokili, voilà. Voilà, donc, on a reproché à Kabato, ça m'a frère en Christ, tout ça. Et dans sens et ça va hypocrisie parce que jamais il y a bien qui ngam na beta wana et ça encore nzembo nous surtout ça ba nzembo siko bato okuto yo ba tout abatolo na makamba ya kutia makiele makamba yo solo ka musicien ya mokili na makamba ba vaseline non. Mais bon, il y a un ah, mais c'est l'horreur. Tu vois, ça nous m'a bien gâté dans le métier moderne. Ça me fait abuser si la de mes photos. La bête accompagnement à Motunamada. Oh ya ya, oh lele oh. Oh ya ya. Oh lele oh. Tambola malembe mokili ya bato. Wewe mote. Okindeke malembe mokili ya bato. Tambola malembe mokili ya bato. Okindeke malembe mokili ya bato. Merci d'avoir la vidéo surtout, à très bientôt. Je vous dis bye. Parce que nzoto na ye pete pete lokola malemba kolina na ya diama Gisèle Oumba kolina. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.